Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Comment il répond? Osana Selembao, Osana Bumbu, Osana Makala, Osana Changu. Au comprendre, Osika transport Moko. Transport il y a Victoire Gambela. Dans le bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. Si vous voyez dans Bongolo, bah. Malama au côté autour avenue Irebo Zawapi. Bah la question avenue Irebo numéro A37. On a Okuta Flat Hotel Bidor. Vous avez la page Facebook. Eh, page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc, dis-toi, Tina Zander, Tina Google, Bidor TV, na boutique, Bidor, na chaîne, Banini, Eza, na YouTube, Ezali. Oh, Aza gérante na biso, Aza gérant na biso. Numéro na biso à téléphone, Ezali, jamais Kozanga. Numéro à téléphone, Ezali, 243, 84, 23, 81, 486. Soko bendi biso kozwakisa na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Bandila mosusu. Soki obengi biso okozwa biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Voilà, salut la famille. Voilà la même vidéo sous news mususu. Ya Marie-Laure Mwaka. Hey, Marie-Laure, yo kola ratoka sa noza bébé. Yo landa no Marie-Laure ngoboyo kama no lobo. Yo landa. Bande ko nyoso tout partout c'est que zo membino ngai wa bino Marie-Laure Mwaka animatrice na Canada. Nazana kanga makasi. Karine Mokondo koko sala nga boete mutu mususu mengai te. Karine Mokondo zo bala mariage coutumier. Le 10 décembre 2022, ngai alors nazana mariage noté, opesi na invitation te. Papa evi ki kuli na yope, obenga nga tata mwasi Henrietta, olobaki na mariage moko obenga nga na téléphone. Siko na ju 24, natikala ozwa ma invitation te, appel mo pe nazwa te. Nazara canadienne, nazana besoin invitation te pour na voyager. Na kotika na internet na sombi billet na nga na voyager. Ba chinoise na ba chinois ya Karine bobeti mai 12, 24. Bato balinga Karine Mokonte ba osekanga ba ba sepela tenenga na Karine tolobanaka me ba osekanga Karine osalinga boypoani baba la mbala moko Antonio Mbungu Kelikas de l'école Jack Sungu Chichibola Karine osalinga boypoani mbote bande ko nyoso Makaka diara pa baba makaka diara Marie-Laure Mwaka oyo. Marie-Laure baka sa okasoza mwana muke. Pona babilongo no kenda ko salisa na mabele wana mabumo no kenda ko katsaka okasoza mwa muke o mwa muke to amukolo ndengo za wana ndengo za no ade amukolo so ba chirurgie esthétique te ndeki mama no ndese bimi kimpaka no ese bimi molinga ko za na buzoba aole l'invitation ya Karine libalo wapi libala oyo Karine azokende ko bala mobali bandeko ya TikTok so boye bite na beti la bino lisolo bo mona Marie-Laure Mwaka zo beta ke o bakende baba pesi invitation te Karine Mwaka Karine Mokonzi oboka Karine Mokonzi o kombwana batu bayoka balemba ayoka nina mobali do yelo kwa bakabela ke bambongo na batu nena bafani na yeko bafani ne babenga ba shiwawa do lokola bakabela kaye bambongo na bashiwawa wana do ba chinois to benga to kata ba shiwawa lokola ba shiwawa wana bapesa ke mbongo ale yesikoyo akendaka ku azwi batu wana bapesi bambongo mbongo wana ebimie bele azwi mbongo wana apesi pa mobali atindi na famille na yepo babala ye nde ba osala libala na obozoka Marie-Laure Mwaka oyo azokolelela ne bela tolo wana za nango aolela fecho mwasi azokende kobala mobali bandeko basi bokenda kobala mibali te
mobali fo aye avers yo abali yo wana opeso valeur libala oyo Karine Mokonzi aoke kobala oyo mawa tozolele kuna na YouTube atozosaele matanga ya libala oyo ndenge akosouffrir makaka diaka na suki yao. Merci beaucoup. Bye ba chéri ba loulou, abonnez-vous massivement na TikTok nanga. Obisonyo zona filore boutique Tokotana bisotolata Voyant simba mbogartala Hey! Ezali nandenge na yomwane Balobi tokota lelo obisonyo zona filore boutique Tokotana bisotolata Voyant simba mbogartala. Oui, appartement la biso oh mama bijou lobaka, appartement simple. Tous en a deux sortes d'appartements simples. Tous en appartement simple oh ezali à $15 par jour. Tous en l'appartement simple oh ezali na $20 par jour. Mama bijou soka koloba $20 ou loba €20, ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours to kozwa yango na €20 par jour. Soko osala moins de 14 jours to kozwa yango na €25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozo mona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozo mona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya courante. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga mama bijou, contactez mama bijou. Okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama bijou alobaka ndako ya $15, zwa yango penza na valeur ya $15, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga mama bijou, avant osala à compte na mama bijou. Benga nga la pesa o numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo. Yaka zongela mama bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndako na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Eye na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso eza na ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso eza na Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso toza na ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoko
koyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Appartement numéro 3, c'est ça. Ça, c'est appartement numéro 3. Notre appartement, c'est à Matonge, à Yeruku, à 37. Notre appartement, tout à ventilateur, au cas où le courant à Congo est faible. Nous devons payer ça ventilateur. Mais tout ça, un climatiseur, oui, il y a une TV, il y a un frigo, climatiseur, nabiso, yango, ana. Il y a la chambre froide. Ça, c'est notre climatiseur, notre appartement. Pour votre séjour à Kinshasa, venez contacter Bidor TV. Tu veux la salle du Benamo. Je sais pas si vous m'en bien. C'est ça. C'est ça. Douche n'habitude à douche debout. Appartement numéro 3. Notre miroir. C'est ça. Notre appartement. Pour votre séjour à Kinshasa, venez contacter Bidor TV. Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça, c'est la chambre.